André Kabila. Un ancien rebelle Makizar avant la Bazamba, à ça la politique. Tu es qu'on Joseph Kabila. À l'école, la machine tatana rebelle et tout ça, soldats et tout, à ça la politicien. Groupe armé, Zobima, Makambo Lolenge na Lolenge. Autre bande ko déplorer, peut-être qu'on va déplorer Kino Lelo. Parce que, quand lobi abauti ko boma imam, et ba musulman na béni, soi-disant, ba eko protéger ba tribu minoritaire. Et bien non, ba tout tibélé, ba ça la rebelle, ba lo baranini, à se retrouver président. Tu es un maréchal Mobutu, un soldat. À un soldat, comme journaliste, proche à Lumumba. À se retrouver président. Nigne si la kate. Film à Yezuku tu banda pe si la. Mvula kutu ya Noé. 40 jours, 40 nuits et beta pe si la. Congo et Zamboko Nzamba Pambola. Mais malheureusement, tous les peuples les plus pauvres au monde. Pour demander que Balandia, émission Oma Solé Mboka avec votre humble serviteur que vous aimez beaucoup, et aussi William, le mignon de la presse, on aura toujours un liboso na bino pour na ko sepeli sabino na Congo Mika TV, le Congo Mika TV la chaîne Oyo et ya pour na ko sunga biso nyonso, vous allez brancher pe coacher, vous allez informer na ko passer partout dans le monde. Vous s'abonner massivement na Congo Mika TV et là na meki un peu ko sala recherche le lot na zo yambelabino un grand analyste oyo asaka vraiment analyse pardon na makambo etali politique na itoko meki un peu ko décortiquer ko développer actualité ça pour le moment na makambo ya politique et là je dis merci na Congo Mika TV sponsor numéro 1 et ce William na confiance oyo ba pesingai et na kosenga directement à mon réalisateur à Fongolanga pour na zwa invité nanga ya mukolo ya lelo mwana mboka Dioka un grand analyste na ito komeki un peu ko sola makambo oyo etali politique. Bonjour mwana mboka Dioka et bon week-end. Bonjour, bon week-end na open de Golangai, Exosia, Mikolo Bele, mvula oye bandit ogutani tata ko balobara meilleur ve suga na janvier. Maintenant on a présenté quand même bavé nanga le meilleur attaque to comme dans le mois de mars, le mois de mai pardon. Na bande ko nyonso pe balanda biso libanda mboka partout à travers le monde. Tika ete kimia na nzambe ezana mabota na ba. Merci tika ete kimia na nzambe ezala na mabota na bino mwana mboka Dioka. Au côté 2021-2020. Et si là qui est comment, tant qu'un grand analyste, puis au côté 2021, oyo ndenge nini, constant na yo ezali nini. Oui, 2020, tozaki na problème, pandémie, maladie, ezaki partout à travers le monde, il y a coronavirus, aucun lopé tozanango, Covid-19. Donc, dans la Chine, au côté Europe et au côté la Bisson Afrique, c'est depuis le mois de mars, année passée, nous avons décrété confinement général. Kangi Gombe, Misale Kangami, Makamio Lali, et qu'on a fin août, début septembre, à peu près 6 mois comme ça, 5 à 6 mois. Donc, année pendant l'Alaki. Mais grâce à Dieu, et l'équipe quand même, année au pays bandit, bien sûr que tu dois vivre en haut. Parce que le lot malaria, ils ont rappelé qui cité, mais tu vivras en haut. Le lot sida, ils ont qui cité, mais tu vas vivre en haut. Toujours ma précaution, donc je pense que même à ta coronavirus, et qu'on déranger, dans nos facilités, et ainsi que vaccin, ils ont mis sous bas, mais tout ça, il faut toujours vivre en haut parce qu'on n'a pas le choix. Donc, ils ont bon. Vraiment. Tomoni 2020 au Kotiango, bana mboka nyonso souci na bango zalaki que mokondi asika akota enfant que makambo échanger. Tango au 20 au moni gouvernement oyo yasika, au moni régime oyo yasika pe président oyo yasika. Analyse nini oyo osina ko sala tant que mwana mboka pe tant que un grand analyste. Bon, président Sika, oui, mais c'est depuis 2000, il y a une élection en décembre 2020. Le président a le pouvoir depuis le 24 janvier 2019. Parce que l'élection Salamaki en 2018, décembre 2018. Oui, il y a un président Sika, il y a 2 ans d'ambou déjà. Azo Kende, 2 ans d'ambou déjà. Tout ça, l'espoir. Hein?
tu as un espoir, tu as accepter que peut-être Salama quitté na Joseph Kabila dans le régime passé, cette fois-ci pour Salama. Tout le monde est décidé de l'état de siège dans la province de Ituri à Nord Kivu, balongoli, bavandi si mouki kolongoli le roi définitif, mais bavandi si pendant un mois gouverneur civil, c'est-à-dire Manissa a permis et puis na Caroline Zanzouya Nord Kivu n'est pas permis, pesi bato Sokoto, soldat le roi to le poteau, c'est-à-dire lieutenant général et à FARDC à Zui gouvernorat et puis vice la police. Ndenge na Nord Kivu, ndenge na Sud Kivu. Poto mon a été buzoba nyonso ba rebelle bande ko sala na territoire national na biso et si la éthique. Donc c'est quelque chose à encourager, c'est une très bonne chose. To zomona ke makambo sika e bandi. Parce que makambo tout le monde qui on a Joseph Kabila té. Rebelle bande ko koba groupe armé zobima makambo ya lolenge na lolenge. Autre bande ko déplorer peut-être ko bana ko déplorer kino lelo parce que kaka lobi ba uti ko boma imam et ba musulman na Beni en plein mosquée azo bana ko diriger kilt ba konti ba beti masasi ya kufi autre zo déplorer peut-être zo condamner et loko ya mabe ya malamu te ndebo senga na biso ezali ete le kola un mois on a sepelé makasi na discours ya lieutenant général Oyazui Bokondi na Nord Kivu alobi boye na Kinshasa balobara eloko nini esila kate film ya Yezu kutu ebanda pe sila mvula kutu ya Noé 40 jours 40 nuits et beta pe sila et bon bino rébellion le lobo boma lo ibo boma le lobo boma lo boma ce n'est pas une bonne chose et ça eloko ko banda il faut pe na tamoko esila donc bana mboka oyo nyonso basimba minduki na bandeko mususu ya bamboka libanda o bakota na mboka na biso soi-disant baye ko protéger ba tribu minoritaire oyebi non batuti bele basala rebelle balobaka nini to ko protéger bandeko na biso batuti po ba minoritaire c'est-à-dire bana mboka wana batika minduki pe ba étranger baye na mboka na biso po boma na mboka na biso po baso ba minéré na biso ba ke ko teka libanda ya mboka okomona mboka lokola Congo na lopoto ba ko benga yango scandale géologique, c'est-à-dire motomo waloba lycée salobi nzambe tango ako sala mokili azaki na ba richesse na maboko azwi ndamba bwaki na France azwi ndamba bwaki na États-Unis azwi ndamba bwaki na Ghana azwi ndamba bwaki na Gabon azwi ndamba bwaki na Suède azwi ndamba bwaki na Afghanistan abwaki bwaki na bamboka nyonso boye nzamba yeko se retrouva comme na suka atika na ba richesse ebe na maboko coltan cuivre manganèse diamant or banzete mai pétrole ba richesse nyonso abwakaki ndambu na mboka mosusu matikali nango ebe na maboko alors biwa pesika na bwaki te esa na RDC na Congo azwi nyonso atikali na maboko abwaki na Congo ndeko exaucé eza na richesse moko te eza na minéraux moko te hein oyo eza na mboka X oyo ezangi na Congo tango biso to banda kotanga na kelasi totangaka cobalt te totangaka or totangaka diamant totangaka cuivre totangaka pétrole mais lelo cobalt ebimi c'est-à-dire eza na ba richesse musu erobima na 2050 oh lelo ba otanga on a classe T mais ba oya découvrir on a Congo c'est-à-dire Congo eza terre moko béni Congo eza mboko nzamba pambola mais malheureusement tous un peuple où eza le plus pauvre au monde to kozanga kolia to ana mai lelo so na Congo timbol ke na simanda kuna bino esika yo zalaka ndeko exaucé timbola rara 1 mètre kutu te musukara 30 ou 50 cm au monde à moi mai bando bima mais ba mboke belé za bazanga mai to tanganga na ona géographie pe na histoire baloba l'Égypte sans le fleuve Nil elingaki ezala désert c'est-à-dire bazwa moi chance à fleuve Nil ndenge lekela bango la moi baza désert ezati mais biso na Congo partout na ba kwenyo so Congo mai eza ba rivière eza
fleuve Congo les cas lac les cas ça dit toi moko moko eza béni na niveau moko même nzambe moko tanga tala biso wa Congo là on a pas citoyen nango on a ndenge to vivre et comme isaka pourquoi parce que tu auras chance à avoir un président visionnaire té et ba président ba lingi Congo té et ba président politique té président politicien tu auras ba chance on a té tu auras président Kasavubu azala politicien té akena un grand séminaire il fallait di masango mais raté azali na ba association na bango ya ba ne Congo ya Congo central à se retrouver président tu es cause maréchal Mobutu un soldat azala un soldat comme journaliste proche à Lumumba à se retrouver président tu es cause Musée Laurent Désiré Kabila un ancien rebelle Makizala avant la Bazamba à sa politique té tu es cause Joseph Kabila à l'école en makina tatana rebelle et tout ça soldat et tout à sa politicien té c'est pour la toute première fois que tu es président et politicien comme on a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo c'est-à-dire azala politicien abotami na ndako politique akoli na kati ya politique yemoka bandi ko sala politique na IDPS azala secrétaire général adjoint secrétaire en matière de relations extérieures c'est-à-dire affaires étrangères à parti a commis secrétaire général adjoint a commis si le loi se retrouve président IDPS président RASOP président si le loi a président de la République. Maintenant par là tu viens nous dire que tout le peuple congolais a espéré que président Félix a coquini ko même changement ko total na mboka na biso ndeko exaucé pour katayenga na ngena chité na sika wana. Nous avons aujourd'hui la chance de président Félix Tshisekedi oh à ça la politique à politicien à moi na politique à colline na politique à la maîtrise en mboka alobaki oui à ça la qui promesse na mbujimai ayebisi bandeko bakasa tant que tu gagner l'élection to ko va na nord Kivu poto si ça mambona na est bandeko bako mo chang comme le roi chantage alobaka okenda zokende te alobaka okenda zokende te alobaka okenda zokende comme chantage na bango présence ya président na nord Kivu to na Ituri to na Okatanga et si sa rébellion te et donc si sa rébellion ça pas bonne décision au président Rozwa à partir de son bureau à la Kinshasa a suite décision on les a exécuté kuna pe makambo esili présence n'est pour elle que réconforter msuba militaire tout le monde a qui président Tchad Koufiawa Idriss Déby akenda qui passe sa bitumba mais moi qui okufa na rati kuna ba rebelle ba attaquer président Félix Tshisekedi en tant que visionnaire en tant que président on doit comprendre na musika lobi non état de siège article 85 de la constitution ba civil bo vanda mupandi ba militaire ba policier bo zwa gestion makambo bo beta matuza tina suka ba rebelle ba kima oyo raté c'est chaque jour to récupérer ba territoire national numéro 13 ba kanga ki on peut ba rebelle zongi ba territoire yé les ozonga chaque jour et puis gouverneur na c'est pas na gouverneur ya no ki falobi nde na yeboye c'est bo kimi bazongi si ba gouverneur bazalaki et que bino bo risque ngana ozonga na ana bino mayele olingo meka to fo bozonga tina suka papa na ngai bibelo biboye ndako eza divisé na yango moko elonga raté po kimia po makama malamu eza na foyer na yo exaucé il faut yona moi sino boyo kana malamu pena bana kimia ezala omona même bana ba ke classe malamu ata mwana lie ndunda momona mwana oya munene mais so kimia ezate atelier si moi la hamburger au lieu c'est ba saucisse oya munene ta oza bien te ngina lo banini c'est-à-dire pour Congo ezala malamu omoni esprit président de la République ana ngona union sacrée batu nyonso bandi likolo ezo kita kino na sendo omona mango nyonso ezape malamu nde vision ya chef de l'état nde vision ya Fachi nde vision ya makambo ke liboso c'est ça comprends donc non c'est ngana bana mboka nyonso to soutenir président de la République toza na sima na ye omona makambo etambola malamu tout est vraiment c'était tout c'est basé na
état de siège oyo mokonzi mboka asili na ko sala bato belé bazali nini ko pesa ba réaction na bango musolo biki ezama be musolo biki ezama malamu tant que mwana mboka biso nyonso ngaka kimia to mona ndenge bando na biso ya est baza ko souffrir mikona mikolo kama masasi ebeta ki esala ki boye mokonzi mboka a pensé asili na ko tia état de siège pour na yo mwana mboka pe un grand analyste tango décision wana mokonzi mboka akwesaki esalaki yo comment pe ozwaki yango ndenge nini na sepelaki nango makasi. Je ne m'attendais pas que le président ait une décision bonne. Tant que bango bango mocha makelele bandeko ba sa la résistance. Oui bandeko ba sa résistance. Bandeko la muka el fayulu na muzitu. Tant bango mocha makelele président lobaki azokende kuna te alobaki okende azokende te. Tant que makelele ki makasi président lobi état de siège. Bandeko résistance bandeko mocha makelele président que pour ba féliciter c'est bon, tu vas soda kuna si pour résistance waneza la muka fayulu muzitu na FCCL Joseph Kabila. Pour FCC comment mi baleti. L Joseph Kabila na L Union Sacrée. L Joseph Kabila basangana na bandeko ba la muka ba muzitu na fayulu. Oh, tu état de siège. Moi ba tuba ke sous tourisme na Goma ozalate ba investisseur ba yate papa. Quand nous sommes investisseurs, ben arrêtez, ben arrêtez, ben investisseurs, ben on va état de siège. Non. État de siège, le but est que nous allons avoir basola, ben on a mindu qui va mettre. Non. Et on va voir qu'il y a un molili, on va gagner aïe, c'est que juillet. On va gagner aïe, c'est que juillet. On va état de siège pourquoi? N'est-ce qu'on a un Congolais? Attends la fin on a la Goma. Attends la fin on a la Ituri. Na obanga langa te parce que na ebi ke na mboka langa. Tant président décrété état de siège na obanga te na dit que ba eli biso sécurité mais il faut mon ane bande ko ba CPA nango bande ko bazo CPA nango na niveau moko zo idée te kuna bana plaisir makasi ba bi président l'autre bande ko zela yango yo mais ba o ba CPA nango te il faut tala bango bien ba o ba CPA nango te il faut tala bango bien est-ce que ba congolais et puis ce ba congolais est-ce que va travailler pour l'intérêt à Congo to va travailler pour la penser na bango musu pour maram na bango musu nga tant que congolais nga ndeko Dino Dio kaka ba mande na boy je félicite à 100% le président de la République pour cette décision courageuse, décision loyale, une très bonne décision, une décision géniale. Oh ba prédécesseur de batikala rozwango te ye azui yango lobi état de siège. Tant moukera même pas des semaines d'être au monde à résister à fruits et autres tombés. Président de la République, Mokako Soua, ba gouverneur mi balé à ba soldats, des généraux, na ba vice na bango mi balé à ba policiers, bo sala musala to bete no maboko biso ba congolais. O to ça na biso résistance té. To ça derrière Union Sacrée pour nous soutenir président de la République. Nous sommes aussi derrière vous. Bo sala musala ba rebelle wala bozongisa bango na mboka na bango pe balobi bien ce que lingi o collaborer o coopérer lo bakena zaki rebelle na lingi na tika na nga ba koyamba yo mais ce que tie mutu makasi za makasi za makasi o buna na RDC o kokate po président lobaki ba soldat Kenya ba oyao o ndenge nini boso ba soldat Kenya ba yawa biso to 9e armée africaine bango ba so 15e ndeni bayawa ndeko nango ebina ati armée na biso phare de sozomono ba soldat mususu ba généraux ba officiers mususu ba sala ba cop na kati wana comprendre ba soldat to landa ba voice ba tindel ba munition mususu mandoki mususu ba tindel ba munition mususu soldat chama sasi boye ezo salate nani osala mambo wana parce que ça ba généraux mususu baza na kati wana ba vivant na kati ya rébellion pour la République a timbeli bango ba Kenya ba roya ata ba 15e ba roya na FCC to mona batu musu ba kota lo ba lisanga bonganga ana ata na ba militant na simate na lemba epa na bango kuna ba votara ya tate na kota na FCC
le commissaire et ministre. Je suis ministre d'État, charge et en relation avec le Parlement, tout ça là. Président Ndimi Kenya Baya, ou soldat Kenya Baya, et puis état de siège. Pour Makambo Tambola, c'est ça. Tu dois encourager, nous sommes derrière ça. Tu dois encourager pendant la République Makambo Kende, Kitoko. C'est ça. Ok. Quelle différence y a-t-il entre état de siège et état de droit? Mukonzamboka alors que les malem tout le monde qui état de droit, le comme na état de siège. Bah tu es belé, état de droit, état de siège. Mais azoye bati état de siège en gros eza nini? Amona ka nabilili, kwa jona se kolobela ndenge basona biso bake ko bunda. Mais azoye bati état de siège en gros eza nini? Mais qu'il y a un peu que ça moi explication que différencier entre état de droit et état de siège pour Banamboka balika comprendre. Merci beaucoup. Nako expliquer ngo na lingala facile na lingala ya pete de ko exaucer pour na ba abonné na yo ba téléspectateurs ba na biso partout à travers le monde ba comprendre biso na bo pete. To commence en commençant par l'état de droit. Président de la République déjà to banana na kondo le Sphinx Etienne Tshisekedi. Azalaki so batunier plan de société, projet de société à IDP sur le comme na pouvoir izani. Abane Goloba, nous allons instaurer l'état de droit. On va instaurer l'état de droit. Président de la République Fachi Azubo Kondi. Alobi état de droit et comme na Congo. Congo ezoko ma état oyo état de droit ezali. État de droit, cela veut dire quoi? C'est-à-dire et loko ne loko ezalana esika na yango. En commençant par la justice. Parce que la Bible dit, seule la justice élève une nation. Ce qui justice est vandi na mboka. Moïbe rozalate parce que obanga so na ibe okanganga. Kulu na rozalate parce que obanga so la sali kulu na baoti na ngala kani ya makasese. Motoro mutute mutoro boto lo kwa mutute. État de droit lingi kolobanini. Mutu nyonso a respecté o eza ya ye ya kosala. Yo oza fonctionnaire ya l'État. Musala bandaka na 8h et sila na 16h. Et sengeli na 8h yo oza na esika musala, osali kino na 16h. Et loko ya yote kozwa yango te parce que eza ya yote. Oyibi bakokanga yo. Ezala oza likolo, oza mokonzi, oza PDG, oza directeur général, ozali ministre, oza soki député. Plus question, il y a 2 poids 2 mesures. La justice des pauvres et la justice des riches. C'est-à-dire quoi? Ce qui yo o muto mbongo. O botoli lopango na ngai muto passe. Nga muto passe na ke refunda yo. Tangu na ke liboso ya magistrat, na ke liboso ba juge, na ke liboso ba nzuzi. Na eko de opposer dossier nini? Te ngai monsieur Gino di okakaba mbana yo refunda ndeko exaucer. Abote lupangu na nga batuninga exaucer wapi? Nalobi exaucer ya ministre ninyo ah ça va ba komi na bango kaka plainte mais ba rotika la robenga yo te to pe ba bengi yo tindi ba avocat na yo ba ebisi bango bokeba bo saka na son excellence te bozo mwa mpata na bino bocha na poche dossier wana bo fina ngo boyoki soki bo meki na bino na ye muto yaki ofunda bo kangama. Vous comprenez? Voilà, ils ont un état bananière. Là où l'état de droit n'existe pas. Mais Félix Tshisekedi a instauré l'état de droit. C'est-à-dire, attends na muto asuka na huissier. Na foué la porte na sentinelle na yo. Na za gardien na yo. O footinga mbongo na ngate na ke o funda yo. Yo ministre, ba okanga yo pe o footingo de dommagenga. Vous comprenez? C'est ça l'état de droit. C'est-à-dire, toute personne à jouir n'a même droit. Il n'y a pas les plus supérieurs et les plus inférieurs. Il n'y a pas l'équipe sous. Nous sommes égaux devant la loi. C'est ça l'état de droit. On a expliqué en na lingala facile. Parlons maintenant de l'état de siège. Parce que dans la constitution a été. Bon, autant on a l'article 85. Que dit la constitution? S'il y a un problème, menace moro sécuritaire, rébellion zakoya,
ba soldat basali balingi ba créer coup d'état ou eloko moko mabe salami. Le président de la République ou le gouvernement en place va décréter l'état de siège. L'état de siège, c'est quoi? C'est qu'on a répondre à la question. L'état de siège, cela veut dire quoi? Administration nyonso. C'est-à-dire gouverneur, juge, cours et tribunaux, administration, civil, armée de kozwa et sika. Et ça n'a pas cours et tribunaux et ça a armé ba cours militaire nem te bano katalikam. Ato beti moi si na yo. Au lieu de on a parquet, on a tribunal pour katalikam balibala rabino. Oyo katalikam les ara ba cours militaire. Gouverneur civil a okwea. Gouverneur militaire, soldat da ozosika. Neloko chef de l'état sali. Na nord na Ituri. Na nord Kivu na Ituri. C'est-à-dire quand il a compris que ba civil, des gouverneurs civils, ba Manisa, Nanzanzuka Civita Karli, bazo meka ko bundisa rebellion simbate, a tiesiko ma pinga ba gérer des provinces wana. Po ma pinga ba romeo makambu na ndenge ya ki ma pinga po kimia ekote sika wana. Vous comprenez un peu? C'est ça ce qu'on appelle l'état de siège. C'est-à-dire ba militaire ma pinga et siégé na esika oyo ba civil bazalaki po makambo etambola bo elongo bani kolandisama buku ya mibeko na biso na article 85 na. Merci. Jusque là dossier à Vital Kamerhe tout le monde qui balobi détournement ndenge makambo et passa qui tout le monde ba sambisa qui solution nini oyo jusque là bazui la qui est pour na ndeko Vital Kamerhe. Tant que mon amboka dossier Vital Kamerhe to komi wapi pe ezokeni wapi. Au dossier Vital Kamerhe, c'est que je sache, ils en appellent. Ngana linga ko expliquer ma mbuti na kati. Pona linga maman oyo ya bi pupula, maman oyo ateka ka mapa na coin. Parce que le YouTube ezola na mambena Kinshasa makasi. Même libanda ya mboka bandeko na biso mususu, tant mususu makambo a droit la ndela ngote pour comprendre malamu. Dossier de Vital Kamerhe ba ken appel. Appel les anines. Les alokola ndeko exosendo ozawana ngana ke na fundi oke oyibi téléphone oyo eza ya ngai. Tangu toke rosamba ba condamné na premier degré. Ba pienga raison. Balobi wende ko di okoza na raison, téléphone oyo eza ya yo. Bazui téléphone na yo, ba pesi yango ngai bazongiseli nga. Yonde ko exaucer o sepelito lobi te. Bino na premier degré bokati mabe. Ndeko di okakosi téléphone wana eza ya yete, oke na appel. C'est-à-dire yo poke refunda pour ba corriger oyo selon yo mona ki mabe. C'est ça ce qu'on appelle appel. Donc ndeko Vital Kamerhe ba ken appel. Yena ba avocat na ba lobi ete na premier degré ba condamné ke na 20 ans, bango ba sepelité, ce n'était pas juste selon eux, ba ken appel pour que na deuxième degré ba meka kotala appel pe elobité que so ken appel parce que bande comme ça on va bazongi celle de exaucer téléphone c'est que so ken appel ba opeso ka raison non ko ken appel ce n'est pas synonyme seulement aux raison au ko qui pen appel ba condamné au deuxième degré ndeko exaucer ken appel ko loba non téléphone on les a ndeko di okate eza ngai OK kuna ba ke su ba confirmer que non téléphone eza ngai ba condamné lui pour la deuxième fois donc ndeko Vital Kamerhe ken appel to kozela toyeba ndenge nini likambo koleka na appel kuna soki ba repesa raison to pe ba condamner ba confirmer oyo salamaki na premier degré. Merci mon amboka dioka to ke male me pona ko chiter tomoni ete gouvernement ya sika ekoti gouvernement batu nyonso wana ki kokoloba gouvernement e umeli président akala gouvernement na ye ebmaka directement ndenge ni gouvernement oya fati ezobumela mokona biso na mawa na souci ya peuple congolais gouvernement esili na kobima gouvernement ya kala
na gouvernement oyo ya lelo ozomona ngondenge nini est-ce que to espérer était makambo ya bien et que ça les mana gouvernement oyo par rapport ya gouvernement ya kala? Oui, makambo ya bien et que ça la makasi, il y a une très grande différence entre gouvernement oyo ya ba warrior na gouvernement à l'autre fois ezalaki ya bande kwa FCC basangana bande kwa union sacrée. Au moment la ministre avant sa décision a eu téléphone à bengi secrétaire général ya coordonnateur FCC. Alors cordon dossier za boye to ça ne cordon habité ko sala ngote a sala te. Premier ministre ba benga e aya na parler du peuple ba juge va prêter serment ye a benga no kinga kat FCC ko kenete akete. Il y a une grande différence. Donnons la chance na gouvernement oyo ya sika oyo. Gouvernement ba warrior, gouvernement ba combattant, gouvernement ba guerrier, gouvernement ba vainqueur, gouvernement ba victorieux, gouvernement y a champion. So pe kisinga te na ba continuer kara. C'est-à-dire gouvernement est très différent, to pesa yango chance ba ko sala parce que awa autorité morale asate. Ezate ministre benga na autorité morale. Ministre benga na nous FCCT. Awa ba tunyo so ba otala vers la même direction. Quelle est la même direction? Bonne gouvernance. Cette direction-là, il y a bonne gouvernance. Cette direction-là, il y a bonne marche de la République démocratique du Congo. Moi, je suis allé à malam. Moi, je suis allé à robinet na maye bima. Parce que tu as un problème dans Kinshasa. Maye ko bimate, l'otili qui est alité. Au moment où tu as un barrage, tu as un barrage à Kakobola. Tu as un barrage à Kassai. Tu as un maï, Congo, rivière, fleuve et tout. Mais nous sommes pas si. Donc, c'est-à-dire gouvernement oyo sika ya sama eza gouvernement to pesa yango chance to pesa yango loboko musala eko salama et je crois que bana mboka bakomona makambo ekotambola malamu. Question nanga ya suka poto meke en peni ko si ça émission na biso to mona ki bande ko na biso ba musulman na temps oyo ba fetaka na temps oyo ba se prévenir makambo ebele pona ko balobi mutna mutu azana no lenge na ye hasambilaka mais des ordres salam na martyr batu bakufi batu bazu ba choc tant que moi na mboka makambo nyonso wana ndenge pasaki esalaki yo ndenge. Oui, en tant que moi na mboka, en tant que Congolais ça passe parce que nous déplorons il y a une mort d'homme policier Koufi et puis l'autre policier a sérieusement malade. Awana HJ na limité. Et ça passe si Batouba Koufi, c'est pas une très bonne chose. Et l'autre côté, c'est que Banamboka, Bayokana, Bandekonabiso ya Komiko, Comité islamique au Congo. Entre elle, Youssouf Dibondo, na elle, Abdallah Mangala. Vous comprenez? Parce que des ordres en ebimi, tant Bandeko, Bamoni, Abdallah a kokota na stade des martyrs. Du moment où bango ba ebaki ke Dibondonde et bongaki aïba na la clôture, il y a prière, il y a Ramadan. Et aussi d'une autre part bande côté Abdallah ba ko lobaki bango pe ba pesa mbongo na bango et pas gestionnaire à stade de martyrs ba louer place. Bande kwa Dibondo pe ba pesa mbongo na bango. Si s'avère vrai que stade de martyrs gestionnaire azwa kimbongo na ya Abdallah Mangala na ya Youssouf Dibondo. En tout cas, il faut pas sanctionner gestionnaire Rwanda. Au coquille, jamais qu'au Zombongo, il y a deux camps, na même date, aux mêmes heures, un événement où ils appellent similaire. Non, 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 ça ne peut pas se faire. Vous comprenez? Là, vraiment, les gestionnaires et les stades, il faut pas sanctionner, pas condamner même ceux qui vrai, vrai que à soi qui mbongo il y a deux camps. Et aussi, d'un côté, on a vu les musulmans. Kimia et Zalabayo Kana. C'est une très bonne chose. Et puis l'État peut se voir pour chamwa ordre na Katina Bango. Soit pour les élections ou comment. Parce que dans l'église des réveils, et là, on est Salama entre Dodo Kamba, les prophètes, na le général Sony Kafuta Rockman. Mais au moment ordre Kota, aujourd'hui, c'est Dodo Kamba qui gère ERC. Côté na Bango, na Komiko, ba meka ordre. Ce que Zali Dibondo. Parce que Moutou, Azozala na ba installation à Komiko pour na Willery, et ça Dibondo. Et puis, tout le monde a que présence, il y a Ndeko
Abdallah Mangala ne salai que désordre bima. Comme si Ndeko Abdallah a moins problème na bandeko ba musulman mingi ya Kinshasa. Les autres disent que Agiraki Mabe azon alisou pour la nini. Donc c'est un peu ça. Ngana musulman te puis na okota kunate mais souci est que baba ndeko na biso ce sont d'abord des Congolais. Après ba religion ezo ya paix. Ba ça ba Congolais lokola biso police a kufia Congolais. Ba musulman ba condamné parce que ba condamné ba misusu à perpétuité donc prison à vie. Si ba okufa ba zara ba prisonnier kuna na makala. Donc ils a passé. Ba zoki ba perdre ba bien ba perdre ba vie, c'est pas une bonne chose. Ba yokana, ils a une très bonne chose. Sangana et puis aux amalam. Mot de la fin directement na Congo Mika TV pe na bande konyonso ozali partout dans le monde ba diaspora oyo balingaka mingi makambo ya politique na ebike ndenge osina ko pesa vraiment éclaircissement na makambo ya politique ba tu belé bazali vraiment na esengo. Mot de la fin na yo pe na yo pour na peuple congolais oyo ba zaki vraiment na moi ko ima na état de siège o vraiment pesa ki pe ba comprendre que état de siège était ndenge expliquer ba comprendre pour ba lekana ko comprendre sous ya koleka. Merci beaucoup Exaucé, plaisir Ezaki vraiment yanga au salibiso honneur yo yamba biso lobi na méga top méga Congo Mika TV na pesi mboti na bande konyo so balandi biso par travers le monde Ezaki wabino ndeko Gino di au Kakabamba. Nous sommes là, merci beaucoup et c'est comme on ko betaki libako limbisi biso ce peut regrouper sa contact na biso on contacter biso na plus 243 89 81 26 008 tous ça analyse à chaque fois ils sont en a besoin na biso tokoleka toujours ou alors comme on a biso pe na état de droit TV tous la rappeler kuna au s'abonner pe kuna na état de droit TV aux a une très bonne chose. Merci aussi à ndeko na biso cameraman pe na bande ko nyoso bolandi biso partout à travers le monde qui mena nzambe za na mabota na bino to linga Congo to soutenir le président de la République to soutenir le pouvoir en place pour ma camion sur les camarades parce que Bible a Deutéronome et Zolobabo. Priez pour vos nations, car votre bonheur en dépend. Bosambela pona bamboka na bino, poete ko bonga na bino, bozwi na bino, ko kende liboso na bino, ko pambola na bino, ezotala mape e kangami na ko bonga ya mboka na bino. Merci beaucoup. Kimia na nzambe za na mabota na bino, plus 243 89 81 26 008. Gino Dio Kakabamba wabino ndeko. Topé na état de droit TV. Merci encore une fois, Exaucé. Merci mon amour Kadjio. Kaizaki vraiment excellent pour Nangai. Otiki nyonso yo pour na komeki un peu ko solo la na peuple congolais ou répondre na ba question na biso. Merci na bino nyonso la ka brancher coacher na Congo Mika TV. Balobi sponsor officiel Exaucé William Yemoko Congo Mika TV. Bino non sur la brancher coacher beau s'abonner massivement na émission oyo masole mboka bokozwa makambo ebele to même ba politicien ba analyste enfin que vous allez informer et votre humble serviteur de William est toujours là pour vous. Bino non so vous en aposa balobela biloko na bino publicité nyonso ba fête vous contacter biso na plus 243 90 45 166 93 à la fin, vous va directement et William, le représentant à Congo Mika TV, et sans oublier à mon réalisateur ou à Simbi technique à Congo Mika TV. Et quant à moi, je vous dis bye bye.